lokuma pema sanzele zonga na nkolo. Ce matin, je serai bref. Na tongo yongana kozala voma mukuse. Que frère Rousse ne Wana yebe tendeko risa ibaki tekenga na kozala na esika oyo. Pepo na ngai ezalaki kaka na poisa. Aussi peu de temps. Wana ngai zwaki nga mwa mukuse na mobembo na salaki na S. C'est très plaisir d'entendre kasi esalinga mpo malamu mingi koyoka ete na bandeko mosusu ndenge nini liloba na nzambe ezali kosepelisa bango mpe bazali kotia yango kati na motema na bango mpe bazala kozela liteya mosusu mpe ndeko moko alobi na ngai ndeko Frank baye nyonso uta ebandeli bango bandimaki bango nyonso liloba na nzambe pe mateya nyonso ya ndeko Branham bayo nyonso tu bandimaki yango uta ebandeli bango bakotisamaki mobimba katikati na liloba ezali solo baoyo nyonso bazalaki na koyoka na liloba na nzambe te n'ont pas non plus obtenu le message. Bango pe bazwaki sango malamu oyo te. Ceux qui n'avaient pas de relation avec oyo nyonso bazalaki na boyokani na Yesu te. Bango pe lokola bazwaki sango malamu oyo te. Oyo ya moboko ebonge te ezala wana yango soki ezali wana biloko mosusu yango ekobakisama. Na ntango wana ezali lisusu te ezali nde ya kokota na bozindo ma katikati na mabomba na nkolo mpe na liloba na ye. Meyaka mwana esalaki nga malamu mpe kozala na boyokani na bandeko wana nyonso. Bandeko na ngai ndeko na ngai moyo chauffeur na ngai nalobaki na ye ngai na kosepelaki ndeko yoko akokumba pepo azala kaka na oyo permis de conduire te parce que ntango tozali kotambola na ye aza kokende na mbangu mingi koleka ba 220 km/h mpe yo ozali kokanisa ete ntango mosusu bino bolingi kopumbwa kasi na nyonso eleki malamu mpe tozalingisi matondi epai na nkolo. Nous pouvons être reconnaissants. Ebongi na biso tozongisaka matondi. Ngana na mona banyoka ebele boite na bomoi na ngai. Ntango nazalaki kuna. Naza koloba te na ba oyo banyoko batambolaka na se oyo. Kasi ezali nde ebulukutu ya bato ebele. Basali mulongo koleka ondire banyoka. Wana bazoluka bazwa ata mwa eloka kolia muke. Bango bateli na mulongo wana vraiment koumela mingi bakovanda wana ata mwa bangonga mwa ndambo omona bango batondi bisika nyonso batondi na mawa koluka eloka kolia. Ebongi na biso tozongisa matondi epai na nzambe toyeba ete biso ezali na nyonso mpe maso totondi na yango awa eloko ezangi biso te mpona ete nzambe apamboli biso mingi ye a pouvoir mpona biso na makambo nyonso. Liboso na biso tokoka kokabwana na bandeko biso toliaki lisusu elongo wana toliaki mwa soso moko boye oyo esalami na bamboka waye basociologue basocialiste mpe esali biso malamu mpe soki tokokaki koseka mwa moke mpe ngai nazali koloba lisusu te wana bambote epesamelaki na wuta na bandeko oyo basepeli na liloba mpe bango bazali na mpinzoli na miso ntango yo ozali kopesa bango loboko bango bazali kozongisa matondi epai na nkolo mpe bazali kokumisa ye kouta motema na bango mobimba. Nandi kozonga na mokuse na oyo nyonso biso toyoki wana ngai nabandaki kotalela eloba na nzambe tolobaka toujours na ntina litei oyo toteya yango mingi mpe tosololaka yango wana tozali na kunku kasi motuna ezali ete ntango ngai nazali kokanisaka koyeba
s'agit. O mbuma nini tozali na motuya Des âmes ezali que nous oyo avons avec milimo le oyo biso Seigneur. tomemi na C'était nkolo l'une des pensées. wana ezalaki L'autre koekanisi ya pensée liboso était, est-ce le mpe fruit likanisi ya de mibale l'esprit ezali que ete nous devons ezali mbuma apporter? oyo ya molimo oyo biso Je me tokobota souviens très bien des discussions wana ezalaki qui biso ont eu lieu à ce tozalaki sujet. kosolola makasi na ntina ya likambo yango Les deux me conviennent. Les deux. kasi nyonso tu wana Les deux ezali pensées me conviennent. kolongisa ngai ni makanisi nyonso Chaque mibale fruit, wana quel qu'il mbuma soit, nyonso me tu convient. lokola yango Seulement, ezali koloba yango il peut ezali être malamu apporté. kasi soki kaka yango nde S'il s'agit du ememami fruit de l'esprit, soki ezali mbuma na molimo qu'il soit manifesté par grâce. yango emonisama na nzela na ngolu Si c'est le salaire, soki ezali c'est la lifuta douleur ya qui pasi doit oyo être nkolo amona recueillie comme des âmes qui yango doivent tokomona être ete ajoutées. yango ezali bamilimo Alors, oyo oyo nous ezali sommes kobakisama na reconnaissants lingomba de tout cœur biso ezali pour chaque kozongisa âme matondi qui est encore mpo appelée na à milimo oyo sortir. nyonso nzambe azali kobenga ete babima On ne discute pas, biso on ne tozali philosophe koswana pas te sur tozali tel passage biblique. kotia makanisi na On biso te na se liteya oyo kasi biso tozali komikitisa na se ya liloba de tout cœur mpona kouta na motema na biso mobimba na nzela ya liloba yango mpe tolobi ete nkolo moyenge beni ata nyonso oyo olingi koloba tika ete yango ekokisama na bomoi na biso ekosala ngai nini soki toyebi ete biso toyebi ete ezali na ntina ya milimo soki biso toali komema bato te na nkolo eza na ntina moko te soki tozali bambuma ya molimo bongo ezali komonisama kati na biso te eza na ntina nini wana tozali na eloko ya kosala eza te na ntina yango biso esengi biso tokoka komizongisa epai na nkolo toba ete nzambe moyenge beni tala biso tolingi tobota mbuma mpe biso ozali kotala na ndimbola na yango oyo ezali motuna ete koyeba ete oyo ezali nzete na vino mpe bitape na yango wana ezali koyokana oyo esalami mpe yango ezali koya kaka makasi komoni ete bitape nzete oyo na vino mpe okoki kotala te nzete eza wana mpe bitape na yango kasi okomoni ete oyo etape nyonso yango ekangami na nzete na vino yango nde ezali komimonisa mpe yango nde ezali na bomoi ezali bomoi na yango ezali kowuta na nzete na vino mpe nkolo alobi awa ete ngai nazali nzete ya vino mpe bino bozali bitape Jean 15 na verset 16 mpe biso towuti epai na ye tobotami kowuta na ye biso towuti epai na ye mpe na nzela na ye biso tokoki kobota bambuma mpe wana ezali eloko moko malamu mpe bazali koyebisa biso elobi ete oyo azali kowumela na ngai te yango nde ezali kosala pasi yango ezali kokota ti na katikati na elimo na biso kotalelaka Jean chapitre 15 na verset 6 oyo azali katikati kowumela na ngai te ye babwaki ye lokola motape oyo ezali kokauka kotalelaka Jean 15 verset 16 oyo azali kowumela na ngai te bazali kobwaka ye mosika lokola etape oyo ezali kokauka oyo ezali eloko ezali vraiment na katikati na motu ya mingi oyo kowumela kati na nkolo mpe ozali na yo na kati na ye elongo te koki kozala kati na liloba mpe nkolo azali koloba yango soki bino bozali kowumela kati na liloba na ngai mpe liloba na ngai ezali kati na bino bino bozali solo bayekoli na ngai Jean 8:31 oyo ani kowumela katikati na ye ebongi ete awumela katikati na liloba na ye oyo azali kobima azali kokende mosika na liloba ye azali mpe kokende mosika na ye mpe azali kowumela kati na ye te wana ngai nazali kokanisa oyo ndeko Branham alobaki ete soki motu moko abwakisi liloba na Nzambe tika ye mpona ete Nzambe mpe asi abwakisi ye
suivons un peu cette histoire. soki biso ozali kolanda makambo oyo tokoki koyeba bato boni oyo babwakisi liloba na Nzambe mpe nazali koloba yango sasa epe lisusu wana nazali kobeta sete na likambo oyo bango babwakisi liloba mpo nete bango bazalaki na boyokani moko te na liloba bango bazalaki na koyokana na Nzambe te mpe na liloba na ye kasi soki bango babwakisi liloba oyo bango bazali na chance ata moko te ya kowumela to kobika liboso na Nkolo. Tozali kokota sasa epi na kati ya mozindo ya likambo nyonso esalami na liloba mpe nyonso esalamaki eloko moko te esalami kotalelaka liloba te. Jean chapitre 1 na verset 3 me yango mpe ezali kosalama na bokonzi na Nzambe oyo nyonso Nzambe azali kosala ye azali kosala kokokisa liloba na ye mpe liloba na ye ezali solo mpo na libela na libela ebongi na biso towumela tina suka katikati na liloba na Nzambe wana totya makanisi na biso te kasi kozelaka wana na kowumela kotalaka oyo nyonso to alaki biso. Amen. Mpe wana toyoki yango na polemi nyonso biso ezali na posa ya kozala na kowumela na tina ete tokoka kozwa bilaka oyo ya Nzambe kotalelaka Hébreux 10:36 bilaka na Nzambe ezali koya te mpo nete biso tokoka koswana na tina na yango totyepesa ndimboli na biso kasi yango ezali koya mpe ezali kokokisama wana ntango na Nkolo soki ekomi ata ete biso tozali komona makambo ndenge ezali kokende toute manière possible et que nous savons que le temps doit être bien proche. Pe biso tomoni ete ntango ekomi vraiment pembeni ebongi na biso tokoka kokweya na kobanga te kasi ebongi na biso tokoka komibongisa katikati na biso na makambo nyonso biso ozali kozela yango mpe biso ozali kozela ete yango ekoka kokokisama mpe Nzambe akokokisa yango na ntango na ye. Kotalelaka Jean chapitre 15 verset 5 nga nazali nzete na vino bino bozali bitape wazali kobumela katikati na ngai mpe nga nazali kowumela katikati na ye ye akomema bambuma mingi kasi soki bozali na ngai te bokokosala eloko moko te. Biso toyebi malamu ete nayebi ete eloko moko te ezali pole koleka makoloba oyo soki ngai te bino bokoki kosala eloko moko te. Oyo azali kokanisa ete akoki kosala eloko moko na bokonzi na Nzambe ye azali kutu ata etape to akangami na nzete na vino ayebi te epai nini bomoi ezali mpe nguya ye uzali kowuta ye azokanisa ete akosala eloko moko. Soki etali ngai nazali te bokokosala eloko moko te. Mai nyonso bozali kosala soki Nkolo aza te ezali na ntina moko te oyo etali makambo na molimo. Soki ye azali te tokoki kobota mbuma te soki ye azali te eloko moko ekokoki ata moke te. Tozali kokanisa ete ebongi moto moko soki spesial akoma to eloko moko mpo nete makambo okoka kokoma na bokonzi Nzambe ezali ndenge wana te. Ezali kaka ye moko Nkolo aya katikati na biso mpe na bomoi na biso wana eloko moko ewuti epai na Nzambe yango nde ekosalama. Eloko moko ya kowumela ekozala na esika ekozwa esika mpe eloko yango nde ekozwa esika katikati na biso. Yani kotanga nyonso te soki otangi na Yohani 15 na verset 6 oyo azali kowumela na ngai te ya bwakami mosika lokola nzete mpe ezali kokauka etape ezali kokauka. Non seulement le fait d'être enlevé, ezali kaka te balongoli yo kasi yo ezali kokauka mpe okobwaka yo kasi balobi ete nde babwaki susu yo na moto oyo etape oyo ekangamaki na oyo ezali nzete na vino kasi na mbala moko balongoli yango mpe nsima ekauki yango esili te yango ezali deja etumbu kasi babakisi yango lisusu te babwaki yango na moto yango ezali koleka mingi
pe tozali kososola ete makambo ezali na mutu ya makasi bongo na biso towumela katikati na nkolo mpe na liloba na ye wana nkolo azali kokonza likolo na biso molimo santo ezali kokamba biso mpe ngai nazali kokoma na oyo etali motelemeli kristo yango ezali sujet moko ezali vraiment makasi mingi wana ngai nata nakanisaki ezali mapasi mingi kasi ngai nakanisaki mingi mpe nalobi ete ata oyo Lucifer wana tanke kelamu ye ayebaki makambo nyonso te takokai koyeba te eloko nini kokomela ye ntango ye azalaki kodondwa atondi na lofundu akanisi ete matati na likolo mpe mbala moko te abwakisamaki na se mpe ye akomaki mena na lisumu na nko mpe ezali lolenge moko bato baza koluka basala mwe bamimonisa ete bango bazali mwa eloko akosala na bokonzi na nzambe bango baza nango na raison Lucifer akokai kokanisa ete ye azosalisa nzambe akanisaki ete ye azosalisa nzambe kasi eloko nini ekomaki mpe wana kokweya ekomisami nsima ya kokweya kokabwana ezalaki na mosika na nzambe soki tolandi na makanisi wana kotalaka Kayin ye akendaki mosika na nzambe mpona ete alingi akendaki kosala eloko moko oyo ya ye moko eloko moko nkolo azali kotala yango te mpe wana motema mabe ekomaki mpe kokabwana na makambo nyonso na Jean 15 verset 7 soki bokowumela kati na ngai mpe maloba na ngai kowumela kati na bino bosenga oyo bino bolingi yango ekopesamela bino amen oyo nde ezali libombani nyonso soki bino bokowumela katikati na ngai mpe maloba na ngai ekowumela katikati na bino amen eza na mutu moko ti oyo azali kowumela te katikati na liloba mpe awumela mpe katikati na Kristo ezalaki ekoki te mpona ete Kristo azali liloba oyo esali ekomaki nsuni mpe ezali katikati na ye nde ebongi na biso towumela Jean 15 na verset 8 soki bino bomemi bambuma mingi wana tata na ngai akokumisama mpe bino bokozala bayekoli na ngai biso ningi koka kosukisa likambo oyo etali bambuma ata nini soki eloko nini nzambe alingai koloba yango ebongi ete makambo ekoka komonisama na bomoi na biso toyebi ete biso nyonso ekoki kaka te ezali kaka makambo oyo epesameli bato wana ebongi ete mbuma mpe ekoka kobota na ntina na yango tokoka kotia elikya na biso na nkolo na ntina ete tokoka kokola na nzela yango na ngolu na ye ebongaki wana tokokaki kokola deja kolekaka biso toyebi yango kasi lokola biso tozali na liboso na nkolo ebongaki ete tozala vraimen malamu mingi kondima na biso ebongaki ezala nyonso ekokisami deja me ntango mosusu tozali koezite mpona makambo ya pamba ata biso toyebi ete oyo nyonso to biso tokoki kosala ezali kaka kozala na elikya na nkolo wana tozali na suka moko te mpe kolongola te eloko moko te na Jean 15 na verset 9 lokola tata alingaki ngai mpe nalingi bino bokoka kowumela katikati na bolingo na ngai oyo mpe ezali kaka mobeko te kasi ezali oyo nkolo asengi biso oyo azali kowumela te na bolingo na nzambe oyo emonisami katikati na Kristo ye akoki kobota mbuma te na kati na bokonzi na nzambe wana ezali mabongasi na nkolo ekoki yango nde ezali kokokisa ebongi na biso te totya makanisi na biso toloba ete esalami boye te nyonso tu ebongi na biso ekoka kosalama lokola nzambe alobi yango na liloba na ye soki biso tokoki kobika yango te na boyebi kasi lisusu na nzela ya misala mpe toloba lisusu te nkolo ekomami awa ete ebongi na biso tokoka kowumela na bolingo na yo mpe tokoka kolinga na biso likolo na bamisusu lokola yo olingaki biso
Nous l'avons tokoloba ete entendu de nkolo toi. biso Nous le voyons. toyoki yango kouta epai no mpe tondimi yango kasi yo okokisa yango katikati na biso mpona ete liloba oyo ekoka kokokisama mpe ekoma solo katikati na biso mpe yango ekokisama kouta na Nzambe. Soki totali na Jean chapitre 15 na verset 10 tozali kotanga ete soki bino bokobomba mibeko na ngai bino wana bozali katikati na bolingo na ngai lokola ete ngai nabombaki mibeko ya tata na ngai na lolenge wana ngai mpe nazali kowumela katikati ya bolingo na ye. Kola alobaki na esika moko abete mibeko na ngai ezali mpasi te na 1 Jean chapitre 5 na verset 3 mpe alobaki wana mokumba na ngai ezali mpasi kilo te. Matthieu 11 na verset 30 ezali eloko makasi te nkolo azali komemisa biso to na makasi na biso azali azotindika biso na makasi kasi ye nde alingi komema biso ye azali kosala ete makambo nyonso ezala na pete. Soki biso tokoki kotia mokano na biso katikati na mokano na ye bowumela na bolingo na ngai wana ezali bolingo na Nzambe lokola biso tolobi yango na Jean 15 na verset 11 ngai nayebisino makambo oyo natini ete esengo ngai nazali nango ewumela kati na bino mpe esengo na bino ekoka kokoma na bonzambe nyonso mpe elobami na ntina na nkolo na biso ye apesaki bomoi na ye na oyo ezali kofutama ya esengo oyo ye alingaki atalaki kaka te pasi mpe kufa ye atalaki kaka te oyo ekokaki kokwea likolo na ye kasi atalaki uta mosika ye amonaki oyo nini ekokaki kozala lifuti ya oyo nyonso tu ye alingaki komimonisama kuna na kotalaka na Golgota ye amonaki oyo nyonso tu ye asombaki ye amonaki bango mpona ete ye azalaki kotala epai nini makambo ezalaki kokenda suka ye andimaki amema nyonso bapasi nyonso andimaki oyo nyonso bakotelemela ye bafinga ye babeta ye ye bakokaki koloba na ye yo ozali mosakoli yebisa biso nani abeti yo ye akokaki koloba bakokaki koloba ete ye asalisi bamisusu mpona nini amibikisi ye moko te soki ozali mwana Nzambe kita na ikulusu wana biso tokondima eloko nini ye amonaki te na beko mpasi kasi ye andimaki yango na esengo nyonso mpona ete azalaki komona mosika koleka ye azalaki komona wana lisiko azalaki komona oyo ezali lifuti oyo ezali lifuti ya nsima konyokoma oyo nyonso tu ekobotama nsima kofinga ye na kobaka ye na ekulusu kotala ete tulukutu ya bato oyo nyonso tu ye asombi na nzela ya makila. Amen. Biso ebongi na biso tokoka koloba lokola baoyo basombi tokosuka kaka te na kofinga biso to bato batelemela biso to baseka biso ebongi na biso tokoka na nzela na ngolu na Nzambe tokoka kotala oyo ezali suka. Amen. ezali ndo ezali suka biso toyebi te kuna nde tokozwa motole mpe biso toyebi na ntango nyonso koka na etali liloba na Nzambe ete nkolo lokola mobali ya kozala na suka mwasi na ye oyo azangi litondo o mwasi na libala oyo azali na komikitisa na makambo nyonso kotalelaka liloba na ye. Nkembo na Nzambe ezali na mingi bazali koloba na oyoyo azali kotelema likolo na Nzambe bazoloba ko etali papa kasi boni tokoloba ete bapapa mike batondi ebele ti pembeni kutu na biso baoyo bazali komata likolo bazokomemona ete bango ti baleki meme liloba olie bamikitisa na liloba bango bazali koyeba meme teke bango bazali na molimo moko na opapa bazali bakamami na molimo moko kasi na ndenge moko moke soki ozwi mai oyo na ocean ezala mingi to te kasi soki otali yango ezali kaka mai ya ocean ate eza moke composante nango eza ndenge moko ebongi na biso totala makambo oyo na bokebi mingi
toutes ces choses divines makambo nyonso ya Nzambe et simplement nous placer et yango nous ezali kotia soumettre biso sous chaque parole de na Dieu. tina ete biso Quiconque koka s'élève au-dessus d'une komikitisa na parole, liloba d'une seule nyonso na parole, nkolo oyo azali comme komata s'il likolo ya s'agit, liloba comme s'il était au-dessus d'elle, mpona pardon. kolakisa ete ye nde azali likolo ya liloba. Cette personne-là se Moto wana trouve azali sous la même influence na que tous komemama ceux moko na baoyo nyonso qui ne sont pas connectés avec Dieu. baoyo Ou bazali na que boyokani na Nzambe te. il ne reconnaît pas la parole Bango de Dieu, bazali mais la rejette. kososola eloba na Quiconque est Nzambe te né kasi de bazali Dieu kobwakisa trouvera yango. et aura Oyo sa nyonso relation et abotami sa na connexion Nzambe avec ye chaque akozala na parole de Dieu. boyokani na liloba nyonso na S'il Nzambe soumettra mpe ye et dira akomikitisa Seigneur, mpe akoloba c'est ete comme tu l'as nkolo dit. lokola Nous yo nous olobi soumettons, yango même si nous biso ne tozali comprenons pas une komikitisa chose. ata biso Nous nanu nous tozali soumettons quand kososa même à la eloko moko parole de te Dieu. Nous disons biso Seigneur, ozali tu as raison, komikitisa toyebi ete aide-moi, je n'y nkolo arrive pas encore. yo ozali na Fais-moi raison ya grâce. biso nanu tososoli te Nous mesala donnons biso raison à ngolu Dieu biso et ozali nous kopesa avons toujours toujours tort elongo pour epai qu'il na Nzambe demeure mpe dans biso sa toza komona ete véracité tokoki dans te tout ce mpona ete qu'il a Nzambe akoka dit. kowumela Amen. na bosolo na ye na manso oyo alobaki. Notre Amen. joie Esengo na biso doit être parfaite ekoki te koka pour lui. kokoma ti pembeni Il na a vu cette Nzambe joie parfaite. pene Il a vu lokola la ye relation ou amonaki de racheter, esengo il a vu cela. amonaki Et au ndenge nini milieu basombami de bakozali toute cette affliction, wana katikati na il y avait bapasi une joie nyonso profonde. esengo moko ezalaki. Dieu n'attend ici des personnes Nzambe azali qui kozela marchent en te riant aux amona éclats, moto oyo azali mais dans kotambola nos na cœurs, kosekaseka te kasi na il y mitema a na une biso profonde conviction akoka que kokambama Dieu vraimen a ngenge tout ete planifié Nzambe abongisa de la manière la nyonso plus na merveilleuse ndenge qui moko soit ezali avant malamu même la fondation du monde. liboso meme ete mokili Et ekoka l'ennemi kosala sera mis sous son mpe marchepied, moyini ye bakonyata ye na comme il est makolo écrit. Et notre Seigneur lokola yango ekomami ete nkolo sortira na biso vainqueur et les siens akobima avec lui. na Pour nous elonga aussi, à la mpe fin, na baoyo nyonso baoyo cela ya ye aura valu la mpe peine mpo de na biso mpe demeurer na suka fidèle et de ezali faire confiance à na Dieu, ntina ete quel tokoka que komemama soit le ntina prix suka à payer. ata wana Amen. tokofuta lifuti ya ndenge nini. Tu serviras le Seigneur ton Dieu de tout ton yokosalela cœur, nkolo na de yo toute na ton motema no âme, mobimba na de elimo no tout ton mobimba esprit, de toute ta pensée. na makanisi no Oui, le mobimba mot pensée wana m'est tobi makanisi particulièrement frappé. wana Nous likanisi devons même mokombo honorer likanisi Dieu ebetinga avec mingi ebongi na nos biso pensées tonetola Nzambe na et makanisi na biso en ce que mpe nos pensées na soient oyo ete placées dans les makanisi limites na de la biso parole. ekoka Que kozala nous ne passions katikati pas à kaka ya côté de liloba Dieu, que nous toleka ne mosika na pensions pas à Nzambe côté te de Dieu, tokende mais que mosika nous na Nzambe te pensions kasi comme biso il ebongi a na biso pensé, tokanisa car lokola il ye nous a fait akanisaki mpona ete écrire ye ses apesi pensées biso komebi dans sa makambo parole. oyo Et dans l'Ancien katikati na Testament, eloba na ye mpe dans le prophète komutala Ésaïe, nous lisons na ancien tes testament mpona na pensées Ezayi sont plus elobi ete élevées makanisi na yo ezali mosika que nos pensées eleki et kutu tes voies makanisi na biso sont plus élevées mpe que nos banzela voies. na Ésaïe yo 55, eleki ya verset 9. biso Ezayi 55 na Et verset ensuite, 9 Dieu mpe a na nsima yango rapproché Nzambe cette distance. akokaki Il a réduit cette distance en Christ. Et kokitisa maintenant, biso les voies tokoka de Dieu kokutana sont nos na voies et Christ sa parole est maintenant notre parole. banzela na Elle nous a Nzambe été ko banzela donnée. na biso Ce qui liloba était dans ne les komi cieux ya est biso descendu oyo jusqu'à nous ekendaki sur ezalaki la na terre. loleki Que dit titi na se Deutéronome, oyo verset 29, chapitre yango 29, nini verset Deutéronome 29. elobi nini Je ne sais chapitre pas 29 to exactement 29 peut-être Deutéronome ntango chapitre mosusu 30. ezali na Deutéronome chapitre Personne n'a 30 besoin de monter au ciel motu pour moko faire eza na descendre la ntina parole. etakoka La komata parole likolo est près mpona de toi. akitisa Elle est liso dans ta liloba bouche. Elle liloba ezali est pembeni na yo na monoko na yo pour que tu la prononces. ezali wana mpona ete yo oloba La yango parole de notre Dieu liloba oyo ya n'est plus Nzambe dans na le ciel. biso ezali Elle nous su a na été lola donnée te ici. Nous yango l'avons ici epesameli comme biso yango Bible, na se comme oyo parole yango de ezali Dieu. Et le lokola biblia Seigneur y a lokola liloba prié. na Nzambe mpe Nous Nzambe ignorons akengeli liloba na ye puis oyo ya aimer tous liboso ceux qui ebongi sont nés de tolinga lui, ye mpe qui ont tolinga été baoyo engendrés par nyonso lui. ye moko Il aboti. reprend verset 12. Verset Que 12 vous aimiez les uns les autres Jean comme 15 je 12 vous ebongi aime. ete bino bolingana moko na moko Si nous lokola ne ngai le pouvons nalingaki pas, bino alors disons-le au Seigneur. soki Et biso n'abandonnons tokoki te pas, toloba mais ete prenons nkolo courage et disons kotika biso Seigneur, te loba ete nous avons nkolo entendu, biso toyoki nous avons vu. biso tomoni Au lieu de croire, ebongi na biso tondima et nous avons encore entendu, nous avons biso encore vu lisusu au lieu de toyoki croire, biso mpe tondimi et olie de ne pas entendre, et de ne pas tomoni voir, olie mais biso tokoka d'entendre et de komona voir ce que tu ebongi as na dit, biso ce tokoka que tu as koyoka promis. mpe tomona oyo olaki biso Et alors, cela sera révélé. wana Il n'y a pas un plus grand ekofungwamela amour biso que celui eza de na donner bolingo sa oyo ya vie pour monene ses te amis. koleka ete opesa bomoi no mpo na bandeko Nous na yo savons
toyebi ete yango nde Nkolo na biso asalaki apesaki bomoi na ntina na biso ezali kolinga koleka te oyo eleki ete okoka kopesa bomoi mpona baenemi na yo na ntina ete baenemi na yo bakoma bakamarade na yo mpona ete Yesu asomi biso katikati na Kristo wana biso tozalaki nanu baenemi na ye kasi ye afutaki badete na biso nyonso mpe wana tokoki kozala mpasi te tokokomona ete bolingo moko ya Nzambe ebotamaki na Jean 15 na verset 13 babi ete bolingo moko ete eleki monene oyo ezali ete kopesa bomoi mpona bakamarade na yo bino bozali bakamarade na ngai na verset 14 soki bozali kosala oyo ngai nasengi bino ye apesaki bomoi na ye mpona biso na ntina ete biso aya kobika bomoi ne katikati na biso na verset 14 alobi ete bozali baninga na ngai so bozali kosala oyo ngai nalombi bino so bozwi liloba na ngai mpe soki bozwi ngai na maloba na ngai mpe boke mosika te ya liloba na ngai boke mosika te na oyo nyonso ngai nalobi oyo ngai nasali bino bozali baninga na ngai so bozali kosala oyo nasengi bino na verset 14 eza makambo ebele ya alobaki na biso toki kopesa bandimbola mingi kasi na ndima ete biso tokoki koloba ete wana na elikia nyonso ete tozali na ntina moko te tokoka kosala mulongo ya makambo nyonso oyo alobi na biso me bongi na biso tolobi ete Nkolo makanisi na biso biso tokoki te kasi Nkolo zala na biso monisa kati na biso na ntango nyonso oyo nini yo bongisamaki na kati na eloba na yo mpe oyo moko koki kosala kati na biso na nzela molimo na yo wana biso vandi kimia liboso na Nkolo mpe biso tozali kotika ete ye akoka kosala kati na biso oyo asali kati na biso ekomonisama lisusu katikati na biso na moko likolo na mosusu na Jean 15 na verset 15 ngai nabengi lisusu bino basali te mpona basali bayebi te nini Nkolo na bango azali kosala ka ngai abengi bino baninga na ngai mpona ete bino boyebi nyonso ngai nalakisi bino nyonso oyo liloba na Nzambe nini ya motuya mpe tokoki koloba nini na ntina na yango kaka iyo mpe amen yalakisi biso nyonso oyo nyonso biso tozalaki na ntina ete tokoka koyeba na ntango oyo afungoli biso liloba na ye afungoli biso liloba ne mpe ye moko mimonisi katikati na biso yalakisi biso mabombani nyonso biso tokoki koloba nini biso toyebi eloko moko biso tozali liso bato bazali mosika na ye te toza bato ya libanda te kasi biso tozali kati na bokonzi na Nzambe ete Nkolo azali koloba na biso epesameli bino bokoka koyeba mabombani na bokonzi na Nzambe kati na bato mosusu te amen ezali biso nde tozali kozwa badesizio oyo te ka Nzambe nde azwi desizio na ntina na biso na mosusu afungoleli ye na bamisusu abombani bamisusu bazali kososola ye bamisusu bazali koyeba misusu bakondima misusu bazali kondima te biso tokobongola likambo nini oyo ezali na motuya ebongi na biso tokoka kondima lokola likomi elobi mpe biso tokoka koloba lokola likomi elobi lokola makomi elobi ete litatoli na biso koka kozala eloba na Nzambe lokola yango ekomami na Apocalypse chapitre 12 na verset 11 wana azali kokanisa bango balongi ye na ntina liloba ya litatoli na bango mpe na makila ya mwana na mpate ezali makambo mibale oyo makambo mibale ezali kokende esika moko nzela moko totangi na Jean chapitre 15 na verset 14 bino bozali baninga na ngai soki bozali kosala oyo ngai nasengi bino ngai nazali koyeba ete ngai nazali na mokuse na maso nazali koyisala na boyebi na makambo nyonso Nzambe apesi biso kasi biso toyebi ete wana kotalaka liboso
sur les œuvres qui devaient suivre. biso tokoki kotala makambo Je ne ekoki sais pas s'il y kolandana a un véritable enfant de Dieu qui ne nayebi te porte soki pas ezali na en lui mwana le moko désir solo ya nzambe que oyo cet azali écart, kati na ye azali puisse kati se na ye na réduire posa wana na entre ce tina que Dieu ete nous a révélé et les œuvres qui doivent être oyo manifestées nzambe et qui sont alakisi manifestées. biso Et mpe que makambo oyo l'enseignement nyonso et ce que ekokokisama Dieu fait véritablement mpe kotalelaka malakisi na oyo nzambe se akosala rattrape et se yango ekoka rejoignent. kokutana Et à un moment donné, mpe que na tout ntango d'un coup, moko ces choses mpe makambo superposent wana nyonso s'accordent. oyo yango Amen. ekoka komonisama N'est-ce pas là notre désir? wana nde ezali Avons posa nous na seulement biso porté cette espérance biso à ezali kaka nous komema uniquement elikya na pour biso remplir pamba notre te quête et to beaucoup de kotondisa sagesse, mitu na ou biso te to portons-nous boyebi ya pamba en te nous les kasi tozali promesses komema divines kati qui na nous biso porteront bilaka na absolument vers nkolo biso ezali l'accomplissement. komema De yango même na que toutes les kokokisama promesses de nyonso Dieu na pouvaient lolenge être moko comprises comme une oyo vérité ezali divine, nyonso nzambe aprometre biso ebongi na expérimentée biso par ceux qui tomema l'ont yango porté, mpe il tokoka doit en kobika être yango ainsi mpe yango maintenant ekozala à ndenge la wana fin des sasa temps. epi na ntango na suka L'ensemble na nyonso de l'enseignement que nous avons reçu oyo malakisi nyonso biso est tozwi très avancé. yango eke mosika mingi Nous ne la perdons pas de vue. kasi biso Elle ozali n'est pas très loin, kotika yango te na de sorte que nous mosika ne na la voyons biso plus. Mais eza maintenant, mosika te tu mpona dois ntongo emona yango lisusu te kasi sasa epi nous accorder la ebongi na grâce biso te que cette nkolo apesa distance biso ngolu puisse se réduire. ete Que boyokani nous ekoka soyons portés kopusana par la puissance pembeni de Dieu. tomemama na nguya na Que les nzambe choses que Dieu nous a promises, ete makambo nyonso et que nous nzambe croyons, alaki biso que biso tokoka ces choses kondima puissent se ete rejoindre makambo yango comme ekoka l'ombre koya et la kokutana réalité se biso lokola rejoignent. elili De na sorte que oyo nous oyo voyons soudain na la solo parole de bakoka Dieu kokutana manifestée dans na les ntina ete œuvres tokoka de Dieu, komona misala na nzambe l'accomplissement de la ekokisami na promesse, misala na ye que tout se bilaka nde manifeste nyonso devant apesi la biso face de koka Dieu, komonisama au milieu des liboso na croyants, nzambe au milieu des katikati vrais na croyants bandimi qui ont katikati na reçu la bandimi oyo ya parole, solo oyo bayambi qui ont liloba été conduits par baoyo l'Esprit bamemami na nzela ya de Dieu molimo dans la vérité. Que cela se mpe na manifeste nzela au ya milieu de nous. solo Je le crois. Je yango crois mposa qu'à nanga la esa ekoka fin, kokokisama mpe ngai na ndimi ete na cela pourrait suka être très bientôt. yango Je mpe crois qu'à makambo la oyo fin, l'ombre ekoumela et lisusu la te réalité nayebi eto ezali vont se elili rencontrer. na oyo ya solo yango Et ekokutana ekokóma cela bomoko correspondra yango à ekokokisama ekovanda 100%. esika moko mpe ekozala Les deux 100% passeront à moko 100% ensemble. nyonso tu ekokóma Tout comme moko l'Ancien Testament lokola ete ekondimana na avait kala prédit comme ombre yango ce qui devait elakisamaki ete arriver. lokola elili ya Et que makambo oyo lorsque elingai le temps koya s'est accompli, mpe wana ntango l'ombre soki a yango disparu et ekomaki la oyo elili réalité était là. elongwaki mpe solo Ça nde correspondait ekomaki exactement. yango Et ekokisami l'Ancien et le solo Nouveau Testament omoni ete kondima na doivent kala na kondima ya correspondre l'un sika avec yango l'autre. La ekokisamaki moko prophétie likolo et na son moko accomplissement doivent lisakoli correspondre mpe l'un avec kokokisama na l'autre. yango Il n'y oyo a ebongi te personne qui kokisama puisse me faire accepter que moto Dieu moko dit te quelque akoki chose et koloba que na ngai ete l'accomplissement nzambe aloba de eloko cette moko bongo chose yango ekokisama te soit quelque part à côté. Ce n'est ete pas oyo possible. alobi Avec ezala Dieu, tout mosika est juste. ekokisama te me Avec na Dieu, nzambe tout nyonso to correspond. ezali Avec Dieu, iyo le temps est juste. Les gens na nzambe sont ntango justes. ezali Avec Dieu, sembo tout est juste. na nzambe nyonso to ezali Seulement, comme il sembo est dit, lokola yango elobami ete avoir de la patience ebongi na jusqu'à biso ce que tozala l'heure na de Dieu motema sonne. molai ti ntango na nzambe Maintenant, ekokokisama sasa gardons cela yipi dans nos cœurs tobomba yango et na mitema na acceptons biso que les choses mpe tokoka kondima ete makambo doivent nyonso maintenant se rapprocher yango les unes des ezali autres. kopusana Que la mpona distance ekokisama doit se réduire de plus en plus, wana bizali car biso kopusana nous avons pembeni na eu un grand kokokisama na désir makambo aujourd'hui. mpona ete Le yango plus posa grand wana désir etondi que kati nous na biso l'avions il y a posa quelques wana années. etondi koleka kati na biso kotalaka ndenge tozalaki Le kobika désir que ntango Dieu na puisse kala arriver à ce qu'il posa revienne oyo droit ete parmi son nzambe peuple. akokisa oyo nyonso to ezali mosenga katikati na ba oyo ya ye Éveiller en nous ce elikya Dieu wana qu'il a placé en nous. ezali nde nzambe atie katika Cette yenda atie espérance kati na vient biso des promesses de la parole. elikya wana ewuti na Nous ne bilaka désirons pas nyonso des nkolo choses qui apesi passent à biso côté de Dieu, mais biso ezali koloba makambo ezali kokende mosika na nkolo te biso ezali kokanisa oyo nyonso ye alakisi biso mpe biso ezali na elikya ete ye akokokisa yango ye asi akokisi yango ezali nde na kati ya elikya wana kondima na biso ebombami mpe yango ezali kokumisama kuna na kiti na bokonzi na nzambe mpe bongi na biso tokoka kopesa nkolo lokola abrahama mpo biso ezali kotala makambo ezali komona na moleli lokola makambo yango ezali deja na pwasa abraham ye alembaki te
pe ezali lisusu na eloba oyo ezali na motuya ngai nalakisi bino pe na verset 16 elobi ete ezali bino te nde boponi ngai, ezali ngai nde naponi bino pe ngai nde natie bino natindi ete bokendi mpe bomema bambuma mingi mpe bambuma na bino ewumela. Biso nde tolingaki ye te kasi ye nde alingaki biso, biso nde tolukaki ye te kasi ye nde alukaki biso, biso nde toponaki ye te kasi ye nde aponi biso. Ye abikisi biso, ye abendi biso pembeni na ye na nzela ya ngolu na ye, na nzela ya bolamu na ye mpe mawa na ye oyo ezali boponami. Ezali kotia biso na katikati na eloko moko ya motuya. Ngai nde naponi bino mpe ngai nde natie bino natindi bokende mpe bobota bambuma mpe bambuma na bino ewumela. Amen, alleluya. Okoponama euti epai na Nzambe, yango ezali komema bambuma oyo euti na Nzambe, yango ebongi te kwa komonisama lokola eza kaka te ezali oyo baflere kasi biso ezali ete oyo ezali baitape oyo ekangami na nzete na vino. Biso ezali baitape oyo ekatami te kasi ezali baitape oyo ekangami na nzete na vino. Tokoka kokota na nguya na ye mpe bomoi na ye na lolenge oyo ya sika. Mpe nzela oyo oyo ezali fungula ezali ete kondima na kouta epai na Nzambe na liloba na ye mpe na bilaka na ye. Nazali kozongela yango lisusu. Biso tozali oyo bakoki koloba lokola Paul. Ngai nano nakomi te to ngai nakomi deja na bonzambe kasi ngai nazali kokima mpo nete nakoka kokoma nasimba ye mpo nete ngai mpe Nkolo asimbaki ngai. Kotalaka Philippiens 3 na verset 12. Soki moto moko aye epai na Nzambe ete ye azali deja na nyongo ya kozonga eloko moko te na maboko. So aza epai na ye mpe amikitisi ngai nandimi ete ke ye to ezali na mosakoli moko te oyo amikitisa bango nyonso to bazalaki komikitisa liboso na Nkolo. Ntango nakanisi ndeko na biso Branham liboso nyonso ye akoka koteya ye azalaki komikitisa liboso na Nzambe mpe azalaki koloba ete Nkolo masumu na ngai tike tolimbisa yango longola yango ebongi ete moto nyonso tu ata malamu ndenge nini azali na miso na bato kasi oyo azali koya liboso na Nzambe ifongi ete ye akomikitisa ye ebongi ete akoka koloba ete liboso na bonzambe Nkolo longola katikati longwa mosika na kapwana na koki te oyo moto oyo ya santu soki aye epai na oyo aleki bosantu na bosantu ndenge akosala. Biso toyebi ete ye abulisi biso na nzela ya liloba na ye mpe azali kobulisa biso na liloba na ye. Nzela nde na nzela ya liloba ne biso azali kobulisama. Koyeba ete katikati na solo biso azali kosangana liboso na eto oloba ete Nkolo kokisa kati na biso oyo ezali mokano na yo sala kati na kokisa oyo olobaki mpe wana ekozala lolengwa nde biso tokoki kobika ete mosala nyonso ya Nzambe yango ekozala mpona biso ezali elendisi kouta epai na Nzambe na ntina ete biso tokoka kozwa oyo ezali lifuti. Na Jean 15 na verset 12 tala mobeko na ngai bolingana moko likolo na bamisusu. Tokoka kota eske biso ezali kobika oyo mibeko na Nkolo. Bato ebele bazali kobika basaba oyo na mokili mpe makambo mosusu kasi tala oyo ezali ya komikitisa Nzambe apesi biso bolingana moko likolo na bamisusu lokola ngai nasengi bino. Ebongi na biso tosala yango oyo ezala posa oyo ezala posa oyo ezala kati na biso mpe na kosukisa na lobi ete soki nanu biso tokoki kosala yango te to biso tozelaki kotalela bamisusu bakoka kosala
koleko biso tokoki kosala wana nde ezalaka ndenge tozali kobika tozali kotala kaka baninga bakoki kosala ndenge nini bango bakoki kosala ndenge nini bango bakoki kolinga biso toyebi oyo bamisusu bakoki kosala me tozali kotala te na ntango moko oyo biso moko tozali kosala nini biso moko tozali kosala nini tozali kokanisa ta moke te oyo etali biso mei biso nanu tosali te oyo nzambe azali kosenga biso na ntango ata moko te biso tozali liboso na nkolo biso tozali kotala lisusu te na ntango oyo te biso tozali kobika liboso na nkolo biso tozali komona bamisusu te biso tozali komimona kaka biso mei mpe tolobi nkolo ngai nasali malamu te limbisa ngai tika ete nguma wana eza likolo na ngai nkolo asala biso bato oyo baza na kati na maboko ya posa kosala posa na ye kotalelaka lokola bitape oyo ekangami na nzete oyo na vino na ntina ete biso tokoka kobosa bambuma solo bitape oyo ebonge na biso ekoka kobota bambuma oyo ezali bomoi ewuti katikati na nzete na vino mpe soki biso tozali kobota bambuma ewuti epai na nzambe ewuti na biso te yango ewuti na misisa ya nzete na vino ezali Yesu Kristo mpe mutu moko akoki komidondo ate na ntina na yango kasi lokumu nyonso ezonga epai ya nkolo na biso oyo apesi biso ngolu mpe asungi biso na ntango oyo na lobiko na ye lokumu amen. Que le Seigneur soit loué. Tika ete nkolo akumisama mpe anetolama mpona elobo ya bulo toyoki oyo epesameli biso na ntongo oyo na nzela ya ngolu ebongi na biso toyamba yango lokola liloba na uti epai na motu te mpona ete yango ezali liloba na motu te yango ezalaki liloba oyo nkolo na biso apesi biso na ntina na yango ebongi na biso tozongisa kaka lokumu epai na ye konetolama na ntango na suka oyo ya ekeke ya pasi tozali kozongisa matondo epai na nkolo na ntina lolenge ete biso koki kozwa liloba na ye makambo nyonso ekomi monene mpo na ngai mpe makambo nyonso elobami yango ekomaki monene mpo na ngai mpe na yango nakokanisa likanisi nini yango nkolo azwaki na ntina na biso ezali makanisi ya kimia ngai nakoloba ete likanisi nini ngai nakoki kozala na yango likanisi nini yo koki kozala na yango yango ebongi ete makanisi oyo ekoki kozala na biso kaka makanisi euti epai na nzoto ya nzambe oyo ezali na motuya eloko oyo nyonso toyoki ezali na motuya tozongisa matondi mpona makambo oyo na nkolo mpona manso oyo nkolo alobi na biso tika ete ya pambola biso mpe tondimi na ntongo oyo biso tozali biso nyonso tu kosepela ete tokoka kozongisa matondi epai na ye totelema mpe oyo atindami akoka konetola nkolo nzambe na ye asala yango nzambe moyenge beni tozongisi matondi epai na yo biso nyonso lisanga mpona ntongo kitoko oyo mpona liloba na yo mpona ngolu ntango na ngolu opesi biso na nzela oyo ozali kosolo na biso lisusu nkolo obongisa biso nkolo pesa biso ngolu o nzambe mpe etika ete mosala na yo ekoka kozwa bomoi tozongisi matondi epai na yo mpona bandeko nyonso mpona bandeko basi mpe mibali ezala kuna na eso west ezala to na sud bisika nyonso nkolo tozongiseli yo matondi nkolo na ntina ete yo mponi libota moko bakoki koyoka liloba na yo oyo bazali kondima sango oyo otindi na ntango na biso zwa lokumu zwa masanzoli mpe konetolama nzambe moyenge beni tika ete elobano ewumela kati na biso oyo tatoli na kati na biso ntango yo ozalaki na se oyo lelo lisusu ozali koloba ngo kati na biso pete tala mobeko ngai napesi bino bolingana moko likolo na bamisusu o nzambe na ngai sala ngolu na ntina ete biso tozala kaka bato bazoloba na mbebo na bango te kasi yango ezala mosala oyo ezali komonisama kati na solo kati na biso lokumu masanzoli ezonga na nkombo no monene
kombo na Amen. Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.